Beaucoup de gens sont dans la balabala. Précisément dans la commune ya Kalamu. Tu me un peu comme interview, comment on a bilé l'indenge, qui ne peut pas être salama. Donc, initiative, il y a gouverneur de la ville, il y a Bisso, tu me bon Gentini Ngobila, à cette initiative, wana, na yango pe mokonzi mboka appuyer ki yango et le tout moni ba réalisation ya kin bo pe to ko salama. Na yango to moni papa na biso buguma sa commune Kalamu papa Juste Kadima na ndenge azali pe na balabala ilongo na maître Eden parce que le lot to ba soki to zalia wa ya grâce ya maître Eden il na bengi si biso wa to me ko sabilili ko mona ndenge musale ko salama initiative ki toko ya maître Eden to pesio mama toni mingi maître ndenge ko salama musala ndenge oko contribuer oko soutenir vision ya chef de l'État mais yango ko tia bo peto na Kinshasa to ko mona ite commune Kalamu ezali esimba mibongo na papa Juste Kadima to mona gi pe elongo na maître Eden na bandeko mususu na balabala ba ko kombola pona ko tia bo peto to ko senga ba kontika ba mekombe ko tia maboko ko te wana ba mekombe ko bongisa mais na ko ba mingi te na ko linga to mona bilili ndenge maître Eden ako sala mosala kitoko ndenge ako kabola ba kombo ndenge sensibiliser ba jeune apesi bango misala to moni maître Eden ndenge ako soutenir toujours idée ya kin bopeto en tout cas maître Eden to peso longo nya pe to peso lokumu esika ozali nzamba pambola yo nzamba mona yo pe to moni ete ndenge toujours assistera bato oyo bazama problème yo ozali toujours wana to yebite yo ke député te yo ke homme politique te mais to moni ozana bolingo ya kosunga population nzamba ya pambola yo. Donc, la première chose à faire, c'est d'enlever parce que vous avez... Ah bah, oh, comment on est? Non, non.
bateau parce que la race baille a du camion sont pas mon commune. Si on a le ministre de l'autre, bon je sais tout quoi dire. Na tata mama ba lungana nini. Tout ça na senga. Est-ce que on a? Voilà bino les doigts. Tomoni Kin Bopeto en tout cas félicitations. Tout le monde a chaque samedi travail à Kin Bopeto et Salamana commune à Kalamu. Le banyo rôle bana oyo na ba koti initiative na yo te bazui likanisi na yo ya Kin Bopeto te. Toujours c'est la bango que likanisi oyo il fait ko ta méthode batunios tout. Bo soto me mara malade me mara liwa kufa. Alors propriété et me mara bonne santé. Tu as besoin de la bonne santé, tu as besoin de maladie. Il y a tout le monde qui a une idéologie ou une vision du gouverneur de Kin Bopeto. Mais excellence, tout le monde a salité la bosse automing, il y a opu, bidon, il y a géotoko mais là. Il y a un égo ça bosse automing à niveau. Il y a un rôle de produit pour que Kin Bopeto a réussir. Il y a un gouverneur, ça c'est déjà arrêté. A interdit de vendre au sachet, au pire, voilà, à interdire en gros. Il reste maintenant nous, les bourgmestres, tu as la suivi na type de éradiquer le Koana. Chose que tu as ça la sikoyo, je sais que bandera toujours moi pas si, mais que ça là. Les lots n'ont pas sa chance. Non, les lots ont fait une année. Il y a depuis qu'il me peut te bandaki. La perception 2 mois, 3 mois, on s'est battu. Et là, malheureusement, on a qui nous a ramené voilà. Mais yangoyo.
hein? Santuto Mabuka Monabuka Puikila une année plein qui ne peut pas l'accent sur les lots. Et puisque tu as la deuxième année, donc ce que tu as corrigé notre première année. La deuxième année, vous avez la plus dure, plus macasse, plus mabé que la première année. Bandeko Balandi, Totolanda, son excellence, Bourgmestre Namiso Yakala Mundenge à Peseli concernant Kin Bopeto. Nayango Sengeli Biso Ban Soto da Simanaye, to me compé que vous avez exemplaire. Totika Bo Soto, to ça va immondice, oh ya biso ya lopangu, to me compé ko créer, soit toke na Simanda ko salimo libulu na yo, pour boire kabasi Bo Soto na yo ya ndaku. Pour toi comme on a mingi bazui Bo Soto na bango, ba ke boire na caniveau. Caniveau est comme esika ya kokende kotika Bo Soto. Bandeko Balandi s'il vous plaît. Bandeko Balandi beaucoup tu comme on a yemoko bourgmestre de la ville, papa juste Kadima na ndenge akokomo la balabala. La kisi biso que motonyon se sengela sala musala abongisa esika ya vandaka. Na yango to moni bourgmestre yemoko akombi. To moni peut mettre Eden yemoko bi esengela qui d'intérêt. Totia propriété nanzela na balabala tola kisanzela tola kisanenge ya kotia bopeto tomoni ndenge maître den na kaboli ba kombo tomoni ndenge hôtel de ville baye ba assister na kin bopeto. En tout cas félicitations na mokonzi ya mboka vision ya chef de l'état président na biso Félix Tshisekedi Tshilombo tomoni bopeto mbalasima ezaki une semaine 2 jours ekei mais sikoyo to komona chaque samedi Kin Bopeto eko salama na mboka na biso. En tout cas, merci beaucoup chef de l'État. Merci beaucoup aussi na Jontini Ngobila wazali bon gouverneur ya Kinshasa et aussi na bourgmestre na biso Juste Kadima. Il est vraiment na évité a relaxer vraiment exemplaire ya kozala mokonzi. Papa Juste Kadima to pesio longonya pe to pesio lokumu esiko ozali. Tambola kaka bon kene na biso kaka bon mais eloko eko sala biso pas ezali nini. Bana bana tubo tali ba caniveau yo. Terrasse na biso ya munene na kalamu toko mona nini eza na kati eza ba bidon oyo ya ba jus ya ba opi ba chasser ya opi yande etondisi caniveau na biso na yango toko senga ba konzi so meka mpe ko kangela biso oyo ba usine ya ba jus oyo ya 500 francs oyo ko tondisa ba terrasse. Et puis à la longue on a un problème makasi na mboka na biso environnement ezeko beba toko beba environnement moyen ko za bidon ko recycler yango ezalité et sengeli ba entreprise pe mususu ba pas mais quand on créer ceux qui causent ba bidon o toko ko tia batu oyo ba ko za bidon oyo ko lukela ngo méthode mususu ko sela na yango botela bino bilili to continuer na marche na biso. Voilà, nabandi toti ko na bilili, nabandi bilili wana eko bakisa bino un plus na yango na kosenga na peuple, na kosenga na population, mais toti ko mona na balabala to moni bourgmestre ndinga ko kombola. To moni maître den ndinga ko kombola. Bazali ba konzi, bazali ba autorité ya mboko oyo. To moni pe ba mususu pe ba ko kombola. Et ni ko ba kebiso tout tozwa likanisi wana tozwa exemple. Et ni ko ba teke ndonge ozawana ozi bo sotono ya balabala ya lupango na yo oyo ko boka na caniveau. To moni ne bourgmestre ya ville qu'est-ce que dit bourgmestre ya commune na biso ya Kalamu papa tu sais Kadima nenga komboli nenga latisi exemple pona mbala ya sima biso peuple biso population to me kompe ko tia ordre na musala na biso. Merci beaucoup na bato balandaki biso de partout. Merci na bana Poto, merci na bana France, Gabon, partout, Lubumbashi, Mbujimai, na Katakokombe kuna na pesi na mbote belé, bana nyonso ya Bakongo, Bandundu, na ibo za ebele boko na biso. Na pesi bino mbote ebele. Bon to komi na suka émission yo, na pesi mbote na sponsor na biso officiel maman Daniela Ekomolo, maman oyo andima na ko sunga ka batu. Maman oyo za motema ya mawa, maman oyo andima na ye ko za mwa différent na ye ko soutenir ba maman veuve, ba maman oyo bazangi misala. Merci beaucoup maman Ekomolo, merci beaucoup na papa Ekomolo molonga na ye. Nzamba pambola yo mosala nzambe munene oyo ba ko sala fierté ya basala nzambe ya mboka na biso. To pesi mbote ska bozali na niveau ya Londres. Merci beaucoup na maman Liliane ainsi que mobali na papa Gaston. Hein ba sponsor na musu bango wana parce que ba maman wana maman Liliane aza maman wa mawa atoni motema ya mawa. Donc sponsor officiel pe ya Chebiso télévision ye wana maman to pesi mbote belé. Merci mingi na molonga inanga Lidi Mukadi maman abananga ainsi que à mes enfants. Merci beaucoup na réalisateur munene Bobu Kasa o ko réaliser nga na minute oyo. Na pesi mbote sika ozali na sima ya caméra. Merci beaucoup na batutu balingaka Chebiso télévision chaîne o ekokani na yo. Tokutani bongo bala sima. Bye.